awa po eza lokola ba point faible ya biso ya bato zandu mais eza fulu ezo uta la kati ya zandu te eza fulu ezo uta na kwa ya bokasa na kwa ya kasavubu bakotisa kango butu ba ya kobwaka yango awa eza fulu uta na zandu te biso mamba fulu toyebi yango te zandu nde eza wana zandu biso to teka la kati zandu eza salite te pona nika na kwa oyo fulu eza na bokasa kuna eza fulu eza na kati ya zandu papa ozolukela biso likamunini yolo ngala vanda na yolo na ezo wana eza mama na salite akanga community so place o bebi eza kazandu site ko bongisa zandu siko bino mo le kapoto na pa question site eze bele ba site nkisa so kini propre eza ka pelouse o bomona kana na limite wana esili kini propre yango wana place moko ya kini propre eza te siko soit disant que ni na eza kini propre so kini propre eza ezali muke to kokatela zando nyonso tout pardon batika biso toteka toza ba responsable bosoto ezali te pendant ezali na ba syndicat basalaka soki balingi baluka bapesaka bango ba camion babimisaka matiti loko bazopesa bango ba camion te bazoko boya kopesa bango ba camion sikoyo soki bango babundi chaque fois bayaka kosala balongoli ba 1000 fois ba 300 dans bapesaka soki bapesi soki balongoli matiti lobi na tongo na emati gouverneur le place avandi ayeba yazali gouverneur pour na biso to votaki ba député provincial ba ke ko voter mais soka ko se respecter te toza déjà un état de droit ndenge chef de l'état pour naki biso pe to ko mener vie il faut longa place wana akanisa te ka botama libuma mama na gouverneur ba compétent pe baza na mokilo baza ebele akanisa te ke ye akotika la éternellement gouverneur. Bienvenue sur votre chaîne Usine Télévision. La patronne Jocelyne Moussa, vous calez-vous? Moi, je maman Adèle. Alors, le truc dans le marché. Il y a Zandu pour la bongo. Reportage pour la Sabine Lengenini. Zandu na bokase zali na bosoto. Il y a Lenge ya mukete. Et lokola mon amboka le gouverneur de la ville Gentili Ngobila Mbaka. Alors bina bandeko ya Zandu bakanga babima bakende koteka na mopandi poti babongisela bango Zandu ba mama batomboki na boneto ye pa na bango ba expliquer biso botomboki na bango ezali dia quoi kufa pamba kimbuta ya kaka po boete makambo ngobila ko kangote na loibo eta degré na suki chao na koma kase na lobate na koloba te na loba na koma kase na ifanda nango ba benga na bino ebya na ebina ngai siko na osani ngobila alobi to kolongwa nazo talela kakati ndasala kanda mwe mokileza ya Yesu olobini mama Maman, est-ce que salité oyo et bandit déjà full oyo pour na gouvernement zo charge alongolanga ko sa mikolo boni. Biso to na misala te misala biso bika na zando ba comme ma biso combien de familles auto perdre bango na banjala ba kufika na ne ba kapaisa. Awa société na mboka te a part zando oyo. Gouvernement na biso mbongo oyo bazwaka. Po balongoela biso salité oyo et ko sala combien de jours? Yeah? Nazotu na bino no ba journaliste bato bozala kuna. Bon, nazotu na bino ke gouvernement congolais ezangi moyen balobi ke tozala ba moyen na mokili mobimba biso to leki ba moyen po balongola ka fulu oyo po biso to teka il faut ba kanga biso il senga ke sando kanga. Tu bon lobi na velote. Loba. Bozo teka banda tongo ti butu pembeni ya salité. Gouverneur ya ville lo ibolongo boki ne teka nana ba wenzi amike. C'est le problème, mais ça là, nous sommes journalistes. On a une enquête profonde pour nous faire un. Cela veut dire quoi? Zando depuis toujours on est bandé. Matisse Longwa est bandé. Chaque jour les Longwa. On a sensibilisé place la site on voit comme matite. Aboyi bato boka matite. Aboyi. Na kingabona na kisese kuna. Aboyi baboka matite. Aboyi. Nde salaki pona sa maele ke no aya kuluka kanga Zandu eloko zate siko soki Zandu za salité bato bateka te to boite liboso te de ville ya soin
boulevard mai ezalaka tia azombula beti eza soin akanga boulevard te sikoyo yolo nga lavanda na yolo na ezo wana eza mama na salite akanga commune te so place oyo ebebi ezaka zandu site akobongisa zandu sikoyo bino boleka po tuna mpe question site eza ebele basite na Kisaso kini propre ezaka pelouse oyo bomonaka na limete wana esili kini propre yango wana place moko ya kini propre eza te sikoyo soit disant que nini na ye eza kini propre so kini propre ezaka zandu sikoyo zandu piaka eza mokili mobimba lokola na Congo mbongo eza te sikoyo awa ezalaka centre d'emploi moto aya koti aluki mandunda alesi bana ozomona facilité eza kofacilité kutu bango bayo basalaka soit disant bagouvernant wana eloko sovaka bango ezalaka zandu mpo moto moso majuma 100 francs na ye akabikisi ndako moto asalama ma marche te sikoyo bokanga place oyo esovaka bino mpo bosala eloko te dezango président alobi 0 otie bakale 0 président moko alobi bongo sikoyo bolingo bakisa kotie bakale na zandu lisusu eza na sens te sikoyo finalement baosala eloko nini atika zandu abanda na liboso ya hôtel de ville abanda na yolo sianga na vandaka salite makasi partout na victoire na rompo wana salite ya makasi partout tala bafulu partout na kini aka zandu te zandu atika yango soka luki akuta na batu bakodimine pete na zandu oyo akosila na zandu yebisa ebongo biso toyebi nzela oyo ezali avenue Bokassa Wakadingi de l'école direction ngala yebi na mwana commune ya Kinshasa wana papa na biso bourgmestre ya Sapoup Kalimasi Bokassa Wakadingi de l'école botala te awa nzela awa benga ngo direction ya Olela direction benga ngo ya Olela ndenge bokomona wana awa ezali planning na yebi avenue malamu awa ezalaka béton atambula soke beti awa ma etelemaka te ngana lekaka awa soki mbula ebeti elekaka te place ebebaki ezalaki nde Bokassa yango omoni babenga Fati béton mpo abongisa ye kuna béton awa ezala na problème te mais kokamwa awa ekomi fulu boye eyembala moko lokola ndoto fulu oyo ce n'est pas possible à quelques mètres il y a ville il y a Goma à quelques mètres il y a hôtel de ville c'est inadmissible c'est vraiment inconcevable c'est inconcevable. On a un gouverneur qui est un Congolais et un Kinois. C'est vraiment inconcevable. Ce qui nous a dit étranger, peut-être qu'il y a bien et vous n'allez pas si pour naïe. Mais Azali, gouverneur, il y a ville. Moi, il y a Kinshasa. Tu as un élément de victoire. Le gouverneur de la ville, Kinshasa. C'est vraiment inadmissible. Tu cotises entre les Sabino pour salité aux Ezali. Pour salité aux Ezali, awa. En tout cas, tu es évité. Awa, tu es bien nini. Olobi papa. Kabila kuta salai bien. Tala mamoto mona. Gouverneur au balongola et au sama to ko fa la maladie mère. Balongola e. Yaya. Batika ba ventiro ba sala. Ba ventiro batika on doit poser mato des changements à la RDC. Toutefois, nous avons tango molai solution de maté. Donc, il doit poser des solutions de la carte de foule. Et l'on va fouler l'ongwa. Ça va fouler bao l'ongwa. On ne peut pas démissionner ba l'ongwa. Ba on y ça. Papa, beaucoup de cas pembeni. Solo oyo ya banda tongo tibutu. Beaucoup banga maladie. Sindi yango ngobili yango alobi ke le 20 bobonga mabobi misabiloko ya bino. Bokende koti yango na wenze ya 24 na kwa Itaga. Bokende Kalembelembe na koya Wileri, bokende Kabinda na koya Prince Kasavubu. Bokende kotia biloko kuna en attendant, babongisa bino zando, bino bolobi boni. Ce n'est pas possible récit maté. Biso do mesana awa na zando munene bana Mobutu. Banda kala Mobutu atika biso na zando. Ye kokuta biso alongwe mushi, aboma ba mushi, azie na ville ya Kisasa po aboma, marché central ya Kisasa. Ba marché zo tia biso za mikie, ba mamo ba mesana kotekawa. Muta mesana koteka na zando agete kuna te akozala kakawa mituka banaka ya kolongola banaka kolongola apekisi même bendie balongola ba biloko aboyi po epesa ebela mfutima aboma zando so raison po na ngaya ngobila musala yana o ba pesa balongola ngo ba changer mutu musu comme ça tout le monde propre ekota na ville atia nani bacha o ba o muta propre ka o akipaka ville bien ko sa vie propre
Si vous l'avez belé partout, ça a Monica à Zando. Ah, salité mine. Ah bon, en tout cas, il fallait que Bassala tout bas longo pousser, ça fait mal, bato ko vivre boété, si comme on a biloko, vraiment c'est pas bien. Tobanga kolobate. Premier tour Jantina Bomaki na Yumbi. Deuxième tour à Oboma na Kinshasa. Ayeba ke awa na Kinshasa, to na République démocratique du Congo. Toza na 98% de chômage. To vivre na débrouillardisme. Et si ko zandu o eza ko égorger ba famille ebele. Soka za mayele na mutuni za salité te. Premièrement, et là on va banda pour l'assainissement. Il fallait banda pavillon par pavillon, abandi ko assainir ango. Et tant qu'on sili sawana et qu'on permettre que nos gens mobimba ils ont nini na propriété. Il y a tcheli biso déjà ba poubelle place nini ou qu'on permettre to bois kaka à tche ba camion ya évacuation wapi. Regardons d'abord na ba grand artère, bisika ba caniveau minen des ali. Ceux qui ba tirer ba caniveau babwaki ba salité ka wana ba imondisi wana na sima ko bwaka ba imondisi olie ba ya ko évacuer politique à évacuation na mutu na ye ayebi yango te ka assainissement ba évacuer ka salité ba ko bwaka ngo quelque part ba ko tika ngo kaka wana le lendemain na yango sombule beti ezongi toyebi na matière à inondation pour la géographie et ça la nini et ça la 5 ans après de to remarquer ba inondation mais on te remarquer na Kinshasa oyo ezali kutu na réseau inondation ezalate à cause des immondices à cause de ba salité après le curage ba caniveau yazo sundola wana azana ba mituka akoki ko évacuer yango akoki ko évacuer yango soka évacuer ki biloko wana to mona ba salité ote to mona ba immondicité gouverneur le place avandi ayeba yazali gouverneur pour na biso to votaki ba député provincial ba ba ke ko voter mais soka ko se respecter te toza déjà un état de droit ndenge chef de l'état pour naki biso pe to mener vie il faut longa place wana akanisa te ka botama libuma mama na gouverneur ba compétent pe bazana mokilo baza ebele akanisa te ye akotika la éternellement gouverneur biso ba o pe to tikali to pe na droit to koma wana to tanga ba classe po to vanda kana zandu te atika ba ventira pa pamba wana ya liboso na opesa mbote na papa Ngobila. Papa, oza papa, biso toza ba mama. Papa okangi biso na zandu pendant 6 mois. Toyeba ke na 6 mois na yoko bongsela biso ta ne fils ke moi zandu muke. Obongsela biso eloko moko te. Tokoti da na kati na zandu. Papa, oza na bana. Yokela bana na yo pe mawa. Biso ne toza tozongi na kati ya zandu. Da tokoti na kati. Da tokoti na kati ya zandu bandi da koteka. Oya susu kokanga biso lisusu. Oya kokanga biso lisusu ke to toza na posa oya habiter zandu sala pavillon par pavillon. Zandu bakanga ka yango mbala moko nyonso te. Babongisaka pavillon par pavillon. Nde yo sala zandu nyonso wana ezalaka te. Fulu oyo. Eza fulu na yo ozozwa bata cité baya ko bwaka kango awa po yondo lingi fulu oyo evanda wa po eza lokola ba point faible ya biso ya bato zandu. Mais eza fulu ezo uta la kati ya zandu te. Eza fulu oyo ezo uta na kwa ya bokasa na kwa ya kasavubu. Bakotisa kango butu baya ko bwaka yango awa. Eza fulu oyo uta na zandu te. Biso mamba fulu toyebi yango te. Zandu nde eza wana. Zandu biso to oteka la kati zandu eza salité te. Po anika na coin oyo. Fulu eza la bokasa kuna. Est-ce eza fulu eza na kati ya zandu. Papa ozolukela biso likamu nini? Omoni mokilo mukolo mokila zali. Nzambe na sukisaka biso na manyoso. Biso zandu oto yeko teka papa tika biso kimia. Kena ko luka zandu na yo sala ya yumbi. Ya biso tika biso. Sala zandu na yo cha kombo. O eza zandu o mobutu atika. O biso ba mama batika biso awa. Zandu o eza ya yote tika biso kimia to teka la zandu. O sala zandu na yako. Excuse, Monsieur le Président, nakoki koloba boye. Olobaki 2021 eza mosala ezosala nini ezobanda. Papa tolingi tomona biso totala Ngobila te. Ngobila abomi bato na yumbi ebele. Akanga zandu ya yumbi 5 ans. Aye na ba système na na kati ya Kinshasa. A formé full. Ye moko motasali full oyo. Mitu kezangi notaire de ville te. Papa, tozo futa bandako. Toza na bana, makambo ebele, société tika na Kinshasa, ezaza zandu. Papa, toboy mercredi makile tanga, puisque eko risqué, eko zana mabe.
Bandenge tokobima ezala ndenge mususu. Papa bozwa solution. Nango bila na bino tolingi kaka tozwa solution. Zando mutaka ngango te. C'est tout nasuki wana. Obi doléance abato bazali na kati okoyoka okobakisa nini? Pardon? Doléance abato bazali na kati zando koyoka ndenge mokonzi ya ville alobi ke bakokanga zando po ete babungisa po zando elekisalité. Bon, pona zando ezali likambo ya koloba o pona zando nini po ndenge ezali bo longa nzela. Zandu ndenge eza wana awa babongisaka basendika na biso basalaka nyonso mpo na zandu soki bazosala soki bazobongisa soki ekomi na babutu baya bwakela bango basali te so babwaki basali te na babutu boye baloba mpe eza te mais bango basalaka nyonso basendika na biso sikoyo bakartier nyonso to baza pembe bazoyaka na babutu babwakaka zandu biso ata ndeni zandu yango ezalaka salite boye te komaka mbala moko zande komao salite so bolali na ntongo lobi bokuti emati bolali na ntongo lobi emati ata kala yango biso bandakala zandu ezalaka bongo te ezalaka swe migonyo to basendika na biso bazobunda na ndenge nyonso to po basala bakokangela biso zandu tokokende wapi wenza mike pembeni wenza mike wana oyo wenza yumbi wana soki mbule beti ti awa okokota te okosala eloko moko te po koteka te po okoka te eza kutu bukie donc ezali muke tokokoka te la zando nyonso tu pardon batika biso toteka toza ba responsable bosoto ezali te mpo ndenge ezali na basendika basalaka soki balingi baluka bapesaka bango bakamion babimisaka matiti loko bazopesa bango bakamion te bazokoboya kopesa bango bakamion sikoyo soki bango babundi chaque fois bayaka kosala balongoli ba 1000 fois base ba 300 dans bapesaka soki bapesi soki balongoli matiti lobi na ntongo wana emati balongoli lelo lobi na ntongo emati au juste eza ndenge Ngobila ndenge eza na fungola mutema azali chef ya gouvernement aza chef de ville afungola mutema afungola akanga ba camion na yewana azokanga opekisa batu baya kolongola salite na zandu atika yango akanga ba camion wana te atika bale yo longola ba dégager ba salite oyo po ozande za la soin bongo toloba boye nkubila nyokoli biso mingi bana oyo abitika baza na zandu ebele biso moko toluka na zandu eloko na ndako eza te toluka na zandu sikoyo azolinga kanga zandu bachichi koto salite obolataka chine tolataka mpona nini atika biso abongisa pamba te tobata ngana lobi boye bazoloba na biso confirmement soki confirmement tomi batela pona maladi mais awa na zandu poubelle eza ebele ozo provoquer biso maladi fallait batela biso likambo ya poubelle oyo po avant maladi oyo eya salite liboso muto zo provoquer biso maladi na mboka donc avant biso tozwa kimia fo balongola biso salite na zandu awa zandu eza zandu munene eza zandu ekotaka ba commune nyonso bayaka awa na zandu mais baumela te parce que biso tobika nde na zandu bapapa misala eza te bapapa misala eza te biso bamama tobika nde na zandu awa nga naza na base na nga na likolo ya mutu nazoteka mpo naluka eloko bana na nga balia memete baokanga biso zandu soki baumisi makambo yango ya kobongisa zandu biso tokosuka wapi tolingi toloba boye biso toboyi gentini te tolingi gentini makasi ano kwa bana papa bana zandu oyo esi deja babongisa yango na président Mobutu abongisela biso deja zandu tomesani na zandu tala kaka kuna na masina batiala bango zandu me bata masina bayaka kaka awa seki zandu esengele fanda kaka gentini afongola motema na ye toyebi kaza atesaki poto atiki libabe apesa pouvoir a moninga pe chance likambo muke kaka zandu so balingi zandu ebonga badimine na no prix na bango bazopesa biso o salongo boye mutu atekaka bitabe asala ba 1000 francs ba salongo wana te ngwana boka matiti ezali te ba fazer na zandu bakanga na ba fazer balongola ba maboma balenda na makambo etali salongo po zandu na biso ezala propre tant Mobutu ezalaki boye te batiki liberté na mutu nyonso maboma fazer miyibi banani soki babongisi makambo ekozala te soki zando oyo penda zando so ba otopema touta kopema awa
basalaki nini On a souka bandeko ya Easy na télévision. Merci Balobi. Merci aussi à la patronne Jocelyne Moussa ou mon abata maman Adèle. Mon abata papa Kaleu. Les autres communes à souka en tout cas de l'accès ibino lengeni ni zando zali ya ko beba makasi. Beba mande batombo qui prend les camo babila bango babima na zando. Bakena ba wenzi ya Kalembelembe, ya Rompon Wileri, na ya Kabinda. Papa bongisa bango zando ba mama boyi Balobi po 6 mois bakangela ki bango depuis na moment ya confinement. Bakota ki na crise balingi lisusu te likambaro yo kalisolo ya okanga zando salito ezali na kati esenge balongola bango noki pote bakutomboka makasi tokozana bango na marche otikela toujours côté branché na votre chaîne Usine Télévision.